Shalom, shalom. Nzambe a pambola biso. Shalom, shalom. Bande connaisse bakoti. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nzambe lola pambola biso. A pambola yo mutokoti. Kola kanisela yo. Partagez message pour na bande comme souso na bakoti te. Kolo akokanisela bino. To kokangami sesika tozami to bondela nzambe parce que tango na biso koki tango toyokanaki na nzambe ekoki kangami sesika ezwami yo pesa nzambe merci petika programme ona maboko na nzambe nzambe asunga biso to bonde na kombo na Yesu. Seigneur to peso merci pour nzambe to tiki moment ona maboko na yo molimo mon santo sunga biso de début jusqu'à la fin. Tous la conduit par le Saint-Esprit, le bel abisso na kombo na Yesu. Ya moineza la musika na biso au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Kala, tokutani lisusu. Leo tozipe mwa reta. Kolo apambola biso. Mais toza toujours awa. Na programme na biso ya Jésus-Christ notre médecin. Jésus-Christ notre médecin. Donc programme na biso to yebi bien to landaka ozo sunga batu ezo changer ba vie batu batu bazo pambolama batu bazo bikisama batu bazo kumisa nzambe vraiment pona programme oyo bana na nzambe mingi bazo pambolama oya nzambe bien sûr bazo pambolama parce que biso awa to lobela kaka Jésus. Donc so kotina programme oyo bake o kotina programme ya Yesu Masia. Yesu mutabiki saka, Yesu mutakangolaka, ce qui bozomona maman se fera c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu mutapesa même kimia, Yesu mutarevelaka, Yesu mutasalaka makambo nyonso. Yango monita mo koti na programme oyebake ato lobelaka ka Jésus-Christ. Donc soko za ami à Jésus te, oza mutolingaka Yesu te, oza muto sepelaka na makambo Jésus te. Donc programme o ezala pona yote. Mais programme o eza pona bato bandimeli Jésus-Christ comme Seigneur pe sauveur. Naba ope balinko ndimelae, naba oba ebie, naba oba ebiete. O alingi na sokondimela ya ta yebiete azane bienvenue mais ce que ozana muta misala mususu donc linga Jésus te a comprendre penza message na bisote. Voilà pourquoi batu mingi o balinga Jésus te so côté à se perdre. Donc a toza mingi na bato ya molimo musantu na bato balinga ka Jésus-Christ de Nazareth. Partagez message pour na lokumu na nzambe et que nzambe wana kotika ote nzamba zana yo akopambola yo. Bela meto na thème na biso le to na ngozali kombo na Yesu Christ eza na nguya. Donc nguya eza na dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu nguya ezali. Il y a la puissance makasi. Puissance oyo koki ko imaginer te. Puissance oyo fongola ka ba porte yango moko sa fongo la puissance wana ezwami na kati na kombo na Yesu. Donc kombo na Yesu eza na puissance yango toko partager pona yo mtu za malade, pona mtu za na ba problème, pona mtu za na difficulté, pona mtu za na ba souci, pona mtu za ngi kimia na eko yo biso ke kombo na Yesu ndi mtoko ko pesa solution na makambo nyonso parce que kombo na Yesu eza na nguya. Comment moke pesa mela biso c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yango na kombo pesa mela yo na ngai. Donc ce que lingo bikisama esengeli kombo wana. Kombo na Yesu ezali clé. Kombo na Yesu ezali solution na nyonso. Yango le toko partager na lingi na edeo na sunga yo po oyebake kombo na Yesu eza lobiko kombo na Yesu ezali nyonso mona ne bandeli tango ba ebsaki Marie na mukana na lik bazota senenga kozwa zemi ya Jésus la talisa qui est déjà que ndenge ni mwana na kozala puissant ndenge ni mwana na koite ba trône ya David ndenge ni mwana na akoyana nzana Saint-Esprit. Donc azali mutumoko neti yo nangate parce que abotami na nzana nguya na nzambe alors ezali nzambe mobimba kati na moto. Donc Jésus-Christ c'est le véritable Dieu.
nzambe na biso obiso tondimelaka kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth. Alors kombo wana yango epesamela biso, kombo wana eza na puissance, kombo wana eza na nguya makasi, kombo wana ebikisaka, ekangolaka, epesaka kimia, yango kombo wana tokopartage lelo. Vraiment partager message nde tolobaka. Tango ozo partager message, ozo ko évangéliser, o wapi yo nzambe alola akobosa na ote akokanisela yo. Vraiment Bible ezotalisa biso tokozwa na mukana na Acte chapitre 2 verset 21. Bien aimé kati na kolo tozolobela lelo na kolobela ko pona kombo na Yesu. Nalingi kombo na consoler, nalingi kombo na peso force. Ata okomi na suka, me kombo na eya eza ami na yo, kombo na eza papa na yo, kombo na eza mama na yo, kombo na eza nyonso ya yo, kombo na eza lobiko na yo. Le nom de Jésus-Christ ezali kombo moko ezolakisa ke aza sauveur, sauveur du monde. Donc oya koki ko sauver yo mbe eza Jésus-Christ mutaza na capacité ko sauver. Bible lobi na mukana na Acte chapitre 2 verset 21. Bible zoloba alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Bible zotalisa biso ke moto nyonso oya ko invoquer kombo na Christ, kombo na Nzambe, Seigneur na biso Yesu akozala sauvé. Yo mutoza sauvé te, yo mutoza na ba problème ebele, oza na ba difficulté. Lelo ngana eko lakisa yo kombo oyo ekoki kosunga yo. Bible ezoba ke mutu nyonso quiconque awa ezaka ba pasteur te, bien aimé. Yongo na eko fungola yo soko za malade oza kolala quelque part, oza na ba souci, makambo lekeli yo, na lingina talisa o kombo moko o ekepesa yo espoir, o eke changer vie na yo, o eke changer libota na yo, o eke pesa yo kimia, o eke sepelisa yo, eko pesa courage ya kotelema lisusu, ya koloba oui, ata batu nyonso batikinga, ata batu nyonso bakiminga, ata batu nyonso bakritike bafinginga, me kombo wane to sauver ngai. Bena mena poko na lelo, na lingi ko oza na distraction te parce que journal lelo, eza journée ongana otoko bondela. Na lingi to bondela, journal lelo eza journée ya prière. Eza la journée ya prière et loko nyonso oyo zanga kawana. Lelo oko utiliser kombo na Yesu. Bible lobi quiconque, donc moto nyonso kaka ba pasteur te, kaka ba prophète te, kaka ceux qui m'apôtre te. Mais Bible lobi quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque mutu nyonso oya ko invoquer na kombo na Yesu, oya ko belela kombo na Yesu, azana ba difficulté akoza na Yesu sauvé. Mutu nyonso. Donc ce qu'on a na pasi, obeli kombo na Jésus, oza no sauvé. Osangi kimia, obeli kombo na Jésus, okoza no sauvé. Parce que kombo na Yesu ndo mutu eko changer yo. Mais tant on la kombo na Yesu, on faut bele lango par la foi. Faut na kondima la kombo na ke te na za assurance, na za la kondima. Kombo na ta on zo bele la eko changer vie na ngai. Kombo ta on zo bele la makambo zo changer. Na papa lelo bien aimé na lingi na fortifier, on a eko fortifier le sousou parce que Jésus Christ notre médecin yango musato sala kango ya ko fortifier ya ko sunga ya ko consoler ndenge na loba toujours. Donc kombo na Yesu eza lobiko pona yo. Yele lekati na kolo tala totala ndenge na loba awa to eko solola to eko koyokana to eko tala ba révélation ya Nzambe. Eza malamu pona biso to pambolama. Tala exemple to exemple ba disciple. Ba disciple na kati ya bark tango mopepeyela ki bango eloko ni ba disciple basala ki tango bamoni kufa babeleli kombo na Jésus balemisi Jésus Yesu lamuka omoni te biso teni tokufa bino mopepeyaki na kati na vie na bango me bazongi bayekokanisa ke Bible lobi quiconque mutu nyonso koinvoke kombo na Seigneur kombo na Yesu akozala sauvé. Tango difficulté kotele bango na mopepe mon peuple eli bango nge boma bango na kati na mai. Mon peuple bali kokota mbonge makasi.
mais bavandaki kimia te baye komona ke soki totiki boye tokokufa babiki fu tobelela kombo moko baningisi jésus lamuka tala likambo oyo lokwa kombo ya jésus eza na nguya na nyonso apameli mupepe tosi belemele enayebisa mutu moko na pokwa lelo nayebi situation ezoleka nango te peut-être mupepe moko soki esi ekoti na kati ya libota na yo mupepe moko ya mabe ekoti na kati ya famille na yo sata atindili yo mupepe ba problème sata atindili yo mupepe malade sata atindili yo mupepe ba difficulté sata atindili yo mupepe pauvreté sata atindili yo mupepe ba discussion na kati ya ndako sata longoli yo kimia atindili yo mupepe ya malade ya makambo ebele ezo trouble yo na pokwa lelo na ye nayebisa yo kombo moko epesameli yo c'est le nom de Jésus soki obeleli kombo wana nazokoassire yo mopepe wana masituation nyonso batindi yo satanique diabolique ezotika wana kombo na Yesu mopepe wana ekotika yo maladi wana ekotika yo pasi wana ekotika yo souffrance wana ekotika yo kaka na kombo na Yesu belela kombo na Yesu haleluya Bible lobi babeli kombo na Yesu Yesu alamuki a stopper mopepe Pierre ye moko nano na kati na likolo na mai alingaki akufa te toyebi histoire bien ezali kamukuta ko répété te Pierre alingaki kokufa mais ntango azotambola likolo na mai amoni danger amoni kufe asalaki nini abelelaki kombo ya Jésus alobi Jésus yaka comme aza sauveur yaka kako sauver ye ayemba moko asimbi Yesu asimbi Pierre abiki Pierre azaki na révélation ya kombo na Yesu aki ko comprendre que te kombo oyo ndeko bikisa ngai bena lingi na yebisa wana yebi kana ote na yebi situation zo passer na ngote mais na lingi ka na yebisa yo ke oza yo moko te Yesu alingi yo Yesu azana yo ata diable atindili yo mupepe ya ndenge nini yango ata diable atindili mupepe na kati ya famille na oyo ya mabe ata diable atindili mupepe na kati ya libota na oyo ya divorce ata diable atindili mupepe ya ba problème ata diable atindili mupepe ya esprit de mort mupepe na kati ya musala na opo beba na ko biso kombo na Yesu belelango na pokwa lelo ya ona zo ba lelo tokobondela kombo na Yesu etosa bademo batosaka yango kombo na Yesu maladi etosaka yango kombo na Yesu cancer etosaka yango kombo na Yesu sida etosaka yango kombo na Yesu banzete etosaka yango parce que kombo na Yesu ezali kolo na bakombo nyonso kombo moko epesamela biso bien-aimé c'est le nom de Jésus yango lelo na ekotalisa yo nyonso na se na moi oyo etosaka kombo na Yesu banzete tomona ndenge akausa nzete etosa mupepe ndenge papier banyoka maki na mupepe ndenge détruit bango kombo na Yesu etosa bademon Bible lobi puissance eza na kombo na Jésus apese biso yango ya ko neutraliser ya ko kwesa ba force nyonso diabolique satanique ba démon batosaka kombo na Jésus mai etosaka kombo na Jésus diabète etosaka kombo na Jésus situation nyonso na se na moi etosaka kombo na Jésus yango lelo nga na ye ko pesa yo leçon lisusu na ye ko fortifier yo pona tali soke eza na nguya na kombo na Yesu kombo na Yesu eza na puissance ya ko libérer yo kombo na Yesu eza na puissance ya ko consoler yo kombo na Yesu eza na puissance ya ko changer même vie na yo kombo na Yesu eza na puissance ya ko changer situation na yo kombo na Yesu eza na puissance ya kolongola maladie evana na kati ya nzoto na yo même soki obotama nango parce que awa na kati na Biblia leo tokomona situation moko ya mutu azaki maladie depuis sa naissance. Hallelujah. Yango tokomona ngai na bino
yango na lingi vraiment ozala awa ozala esprit na ozala awa parce que lelo oza jour à prière lelo na ye na esprit à prière na lingi to bonda parce que nazo sentir batu mingi bazana ba situation bazana ba problème onzamba tali singai esengeli to bondela na kombo na Yesu suppose alobiko nao na yebi kenengo ozo lantanga bo peut-être na kati ndako oza na mwana malade peut-être na kati ndako oza na situation ya malade Jésus-Christ notre médecin ayepo na yo peut-être oza na ba souci oza na ba blessure intérieure oza na ba makambo ba projet ozo mosala ezo koksamate peut-être oti kokufisa ndenge na loba toujours mais na lingi na yebisa yo puissance eza na kombo na Jésus-Christ lelo kobela kombo na Yesu aza capable ya koconsoler yo aza capable ya kosunga aza capable ya koressusciter lisusu aza capable ya kobamba bapota na kati ya motema aza capable ya kopesa yo vie ya sika aza capable ya kosekisa yo lisusu parce que Jésus-Christ na pokwa na lelo atindinga pona yebisa yo ke oza yo mokote ke nyonso eza possible ce que ndimi pona kombo wana yamba grâce wana na pokwa na lelo yamba lobiko wana avant même tokota na prière et siko zali soko za maladie yeba ke molimo mosantu sa bandiko toucher yo molimo mosantu sa bandiko consoler yo molimo mosantu akiti déjà pas bikisa yo alléluia tozana acte des apôtres acte chapitre 3 verset 1 à 10 yango totanga après tozu 16 Alléluia, kola pambola yo, lole futa yo, lole mona yo. Bien aimé, bible zotel sabiso na mukanda onde na lobi lelo tokobondela. Na acte, bible lobi, acte chapitre 3 verset 1 à 10, au sauté totier 16. Il y avait un homme boité, un homme azaki malade depuis sa naissance. Depuis sa naissance, azaki na problème, azaki boité, azoko kotambola bien te, azoko kotambola te. Bible zotel sabiso, babandaki komema mutu oyo. Donc balongoni na ndaku bamemi quelque part. Bamemi na temple moko na porte ya temple wana babengi la belle. Bavandisi wana. Bavandisi wana na biti nini? Bavandisi na biti bas ye mutu wana senga kambongo. Parce qu'il y a la possibilité, il y a la moyen de faire un mbongo. Ce qui m'a mis, c'est que quand place tous les jours, vie ezaki ka bongo. Et là, comment que bande ko changer te? Vie ezaki ka na passe, bible lobi tous les jours. Amesana ka ko senga. Vie limitée. Moi que ne musike ezate, ndaku porte belle église, la temple kaka bongo. Mais le coup la message na ko senga vandi kaka wana zo senga. Un jour, Pierre na Jean ba yepe na kati ya temple wana. Ba moni mutu oyo azaki boite bandaka. Et c'est na mo passe na kati ya motema. Pierre na Jean bazaki déjà na révélation kombo na Yesu parce que c'est bon quiconque a ko invoquer kombo oyo akozala sauver. Ba komona ke mutu azaki sauver te. Alors Pierre na Jean batali mutu wana balobi tozana loko akopesa yo te parce que mutu wana zoza bapesa bon comme d'habitude. Mais Pierre na Jean batali mutu wana babi tozana loko akopesa yo te. Mais lelo tolingi totalisa yo loko moko. Tolingi totalisa yo to proposer yo loko mosusu. Eloko oyo on a le proposé à yote. Mais si tu as ni mbongo, soko c'est la mbongo. Tu as ni or, ni argent. Mais tu as le comme sous. Tu as proposé yo comme moko. Alléluia. Tu as proposé yo comme moko. Comme oyo et ko bikisa yo. Comme oyo et ko changer situation à vie na yo. Comme oyo et que changer yo. Tozana ni or ni argent, mais to yena poko na lelo ko proposer yo. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bible lobi mutu wana azaki kotala bango attentivement. Azokozela
à recevoir quelque chose na part na bango. Parce que tant que vous avez proposé, à ce temps-là, si vous avez proposé un loko nini, ba pesinga mbongo te, mais babila vous pesanga quand même eloko moko. Baso pesanga ikombo moko. Comme on baso pesanga sa ndenge nini, na kosala ndenge nini, pona utilizango. Azo kotala bango, azo tala bango. Bibi baby, mutu oyo mokaka tena azo tala bango, azo zela eloko yango. Bien aimé, na poko na lelo na lingo za lokwa mutu oyo. Ozala vraiment attentif. Otala pe ozela quelque chose et que vous t'en a part du Seigneur. Parce que lelo ndenge na ye awa, na lingi na talisa yo ke, zamba bina yebisa yo, ako changer vie na okaka lelo. Ezo dépendre na ndenge yo okondimela kombo wana. Alors Pierre a yebisi. Alors Pierre lui dit, dans comme la 6, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tellement, petambola, na kombo na Yesu. Nazale loko kopesa yote. Tellement, petambola, hallelujah. Bien-aimé katina nkolo. Batu ba proposer ba biloko ebele. Ba pese ba mbongo ba pese lobi côté. Mais jour wana Pierre alobi na eko proposer yo. Kombo oyo kebikisa yo. Au nom de Jésus. Tellement petambola. Bibele bi mutu atelemi. Pe atamboli. Vie na ye changer. Abandi ko sauter. Abandi ko glorifier Nzambe. Abandi ko kumisa Nzambe. A continuer na temple ya belle. Place bane kokokota te. Abandi ko kumisa Nzambe. Na makolo oyo ezalaka te avant. Abandi ko kumisa Nzambe bien aimé. Abandi ko sauter. Muto ezaki makolo ya kokangama. Mais tant qu'on va proposer comment on a souvi na échanger. Na ko proposer comment on a sou. Vine que changer. Yo ka Pierre a ebisie nazana ni or ni argent, mais on nazana ngo au nom de Jésus. Telema tambola. Yazaki ko zela mbongo ndeto yo ki histoire oyo. Mais na nina ebisie il y a des choses mbongo sala kate. Il y a des choses ko za na mbongo et mbongo ke résoudre likambo wana te. Kitoko et ko résoudre likambo wana te. Ma relation et que pesa yo santé te et que pesa yo guérison te. Ba million et que pesa yo eloko mokote. Yango moni Pierre a ebisie que tozana ni or ni argent. Ba tusi ba pesa yo ba mbongo mais obikate. Ba tusi ba bema en Europe obikate bien aimé. Eza Europe te muteke bikisa yo. Eza la batu mususu baza na Europe mais baza malade. Baza na Europe mais baza ba stérile. Baza na Amérique mais bazo koko bota te. Bazo koko bala te. Bazo koko zwa kinya te. Bazo koko bikisa mate. Ba douleur ezo sila te malgré aza na Europe. Bien aimé na ningi na talisa yo. Europe te muteke pesa yo kinya. Eza na batu mingi baza na Europe. Bazana kimia te. Europe te muteke pesa yo kimia bien aimé. Poto te muteke pesa yo kimia. Amérique te, Asie te, Afrique te muteke pesa yo esengo. Il y a des choses bien aimées. Na mbongo na yote, na makasi na yote. Pierre alinga ko talisa moto. Ce n'est ni par ta force. Na makasi na yote, na ba relation na yote. Mais kaka na kombo na Yesu nde okolonga. Na lingi na talisa yo bien aimé. Okoza na ba relation na yo belé. Mais ce koza la ba douleur, relation avec si ça ba douleur wana te na kati ya nzoto na yo. Okokoza na famille riche, mais ce koza malade, kombo ya papa na yo ekopesa o lobi côté. Mais na eko taliso kombo na Yesu. Kombo ana lele pesa yo lobiko. Kombo ana lele changer vie na yo. Kombo ana lele sekisa yo. Kombo ana longola ba douleur na nzoto na yo. Kombo ana longola stérilité na nzoto na yo. Stérilité evandi. Oza stérile ozo kokobota te. Elongola yango na kombo na Yesu. Na eko proposer le nom de Jésus. Kombo ya lobiko.
kombo epesaka kimia, kombo echangeaka bavie ya bato, kombo oyo ekelongola on la pauvreté comme si on a richesse, kombo oyo ekelongolo douleur, kombo oyo ekelongolo souci. Nalobaka toujours na Jésus-Christ notre médecin bien-aimé. Eza na ba maladie mususu, eza na ba souci, ba problème na mutu, ata batie yo tonga ekosisa yango te. Mais le nom de Jésus kaka mutekosisa yango. Kombo na Yesu mutekosisa. Yango na lingi na talisa yo. Ba problème ebele oza nango. On meki partout, on luki kimia partout, on luki guérison partout, on simbi partout, ozo zwa eloko moko te. Batu ba proposa yo bambongo, ba pesa peyote. Batu ba proposa to sa l'opération maladie oke sila. Ba docteur ba proposer yo mais maladie sila te. Ba proposer peut-être un voyage mais esimba te. Ba proposer yo musala esimba te. Mais na yeko proposer yo le nom de Jésus. Na yeko proposer yo le nom de Jésus. Ceux qui ont recevoir kombo wana par la foi on dîner Yesu wana. Oh komona miracle nenge ko accompagner yo. Parce que Bible lobi to komona miracle na ba oyo bazo kondimela kombo wana. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, peut-être aux ana ba souci aux ana ozangi kimia mais na lingi na ebisa eloko moko. Kombo na Yesu kaka muteko ko changer vie na yo. Poto te bien aimé. Poto te tozana ba poto tozongo na bato bazo bota te. Tozana poto tozongo na bato bazo ba situation difficile. Tozana poto tozongo na bato ndenge bazo kufa. Mais soko zana kombo na Yesu. Osana nyonso. Soko zana Jésus. Osana nyonso. Ba bise babita tozana ni or ni argent. Mais tozana eloko mususu tolingi to changer. Hein? To longola ba idée ya kosenga ozana ngwana. To changer idée, to proposer loko moko, to proposer kombo moko boye. Est-ce qu'on y ko recevoir ango? Bible babita to azotala bango attentivement loba. Azotala azozela zoba eloko nini balingi ba pesanga. Bien-aimé na poko lelo na ebi situation na ote. Mais na lobio bikisama, na lobio kangolama, na lobi vina yo changer. Lelo na temi lokola mosakoli. Lelo na temi lokola ntoma Pierre, na temi lokola Jean pona koyebisa yo situation moko te ekokwesa yo na se lelo. Situation moko te ekovandisa yo. Ndenge bavandisaki mutu oyo, bavandisi ye abujaka te. Vie ekoma limité. Avanda kaka soki awuti ndaku azongi avandi place moko. Vie kaka place moko ezo marché te. Il y a des gens comme ça. Oh, vie ezo marché te. Sata avandisi bango. Makambo ezo tourner te neti mutu oyo Bible lobi makolo ezalaki ya kobukana. Bele peut-être ozolanda nga makolo eza ya kobukana. Sata vandisi yo misala eza ya kokufa, makolo na eza ya kokufa, vie na eza ya kobeba. Makambo nyonso ozosala ezo marché te. Obengisa batu na Afrique ezo marché te. Osala commerce ezo marché te. Ozo musala ezo marché te. Diable peut-être avandeli même ba dossier na yo. Mbongo ozozwa ezo umela tezo sila, ozo comprendre te, ozo sala musala malamu, mais musala wana ezo pesa yo salaire à balonga te. Bien aimé, peut-être ba vendeli dossier ne ba vendela ki ya Mardoché. Mardoché asunga roi, mais dossier wana ba vandelaka yango, moye ebima ezate, na modele asalelaka makambo, na niveau oya sungaka roi, na niveau oya travaillaka, akoke ko continuer koza na poste wana te, akoke ko continuer koza na salaire wana te, akoke ko continuer koza na place wana te, mais diable amana vandeli dossier na ye. Bene mais ceux qui ba vandelaki dossier na lelo na ko bimisa yango na ko telemisa bato bavandela ki dossier na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozo sa amsa malamu me salaire a malunga te. Mardoché ozo sa amsa malamu me salaire a malunga te. Asali a malamu ya kitoko
C'est là la malungate. Même quand le roi est qui comprendre que Mardoché ne mouta sala comme sala oh asunga kangai. Alléluia. Via Mardoché changeaki. Poste ne peut changer. Le lot na ina ebisa poste ne ko changer le lot. Ce qui va vendre la qui dossier na yo, ya bana na yo, va vendre la qui vie na yo, et marché te, va vendre li santé na yo, va vendre li misala na ozo sala. Le lot na eko binisa dossier wana. Ce qui roi mu ko ana surtout kaki atangi, ba eko comprendre que misala wa mala Mardoché mta sala kiango eke balongola ke place wana lelo zamba lola azoko tala misala no malamu vine ko changer na kombo na Yesu na yelo kola ntoma na yelo kola mosakoli pona koyebisa na kombo na Yesu vine ko changer au nom de Jésus so ozondi mela kombo wana na eko peso kombo wana na eko taliso puissance eza na kombo wana na kombo na Yesu misala na yo nyonso so tele malelo bibe zo talisa biso mutu oyo azalaki ya kovanda eloko ezaki ko marché te makola ko bukana mais akutanaki na bantoma neti yo soki makambo ezo simba te y a des gens comme ça en Europe makambo ezo simba te y a des gens même en Afrique makambo ezo simba te mais ezo sala nyonso azo travailler dur mais makambo ezo simba te vie bloquée vie contrôlée limité. Nous t'accordons le stress, le souci. Mais le nom est que Bisayo. Nzambe. Akonom Bisayo. Au nom de Jésus. Et ça, na combo na eko tali so na poko na lelo. Combo na Yesu. Esi ko za telema na combo na Yesu. Tele. Soko za ki même ya ko vanda na kiti na yo. Le ba na telemi ni sa na ngana se telemi. Téléma, nous sommes ce téléméza, parole prophétique pour Nayo. Et c'est comme ça, télémé, téléma même la katanda kuno bana kotamba loba oui, na télémi makamangano c'est télémi, na au monde clair au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ni sa nanga, vi nangai, makamangano nyoso, kobanda siko, et télémi, nyose ke bima na poisa, nyose ke bima, nyose na komonango, nyose ke zela révélé, et lo komo kote ke bon mama, au nom de Jésus, ni sa nanga nyoso, et télémi, na place aux hommes à Katanda, nous devons tellement banda prophétiser. Le jour et la prière. Non, on a le coquille comme de la caméra, on peut déjà chica baba. Le jour à prière, le naïena espère prière parce que diable a continué pour sa canne à sauter. Nyon se sauter les malélo. Zamba ko sakate. Alobi, na kombo na ngai, nyon se boko sala. Quiconque invoquera le nom du Seigneur à cause d'en sauver. Donc, on a sauvé les lots. Parce que tu as bien combo na Yesu. Alléluia. Tellement le bas lelo no se telemi, vina ne telemi, ba dossier na ne telemi, ba na ba telemi, makambo na se que changer au nom de Jésus. Ba relation na onyo sa malamu ekozonga na kombo na Yesu. Bible dobi vie ya muto e bande ko tourner place moko. Ya ko telema na so bondeli. Vie ya muto e bande ko tourner place moko. Moi akende liboso ezakite. Donc vie ezo tourner kaka. Ndaku batie na porte, ndaku batie na porte. Yo peso ki vie ezo tourner ka place moko. Ozo mona ke ozo so pe salaire. Soko futi facture au 1 au combien la 10e facture mbongo sili. Donc vie échange akate. Voyage pe okenda kate. Donc mbongo zozwa ezo sila kaka. Donc osala oyeba déjà que le faut na futa facture au moins déjà longi nango fait ya kaka. Mais le longa na yako yebisa yo vie na yo changer na kombo na Yesu okoza sur place mon côté okovanda sur place mon côté na yako propose kombo na Yesu c'est un miracle et ko changer vie na yo vie ozo tourner kaka place moko salaire ezo tourner kaka place moko bana bazo tourner kaka place moko na lingi na yebisa yo oko tourner sur place mon côté. Même la kata ndako na libala na yo soko za ko tourner ka place moko lelo na ena parole prophétique oko banda ko tourner sur place moko te mutu oyo azaki tourner place moko tongo midi poko ba ye na ye bavanda senga mbo mutu no saye baki abandaka ko senga mbo mutu no saye baki kaka papa pese mama pese donc ayebana ki na likambwana vie ezo balancer kaka place moko bien aimé na ye ko yebisa yo ceux qui viennent bande ko tourner ka place moko oko lelo à partir à lelo oko bande tourner sur place mon côté
na kombo na Yesu na eko proposer le nom de Jésus ndenge ba proposer ki mutu oyo batali ye balobi to eko talisa yo to eko pesa yo kombo moko le nom de Jésus. Oh Yesu alingi to vanda bongo, Yesu alingi te vine tourner place moko, Yesu alingi te ozaka bisenga senga, Yesu alingi te osouffrir, Yesu alingi te ozaka ka malade, Yesu alingi te na kombo na Yesu. Lève-toi et marche. Ni salame sengele banda ko tambola. Vina e sengele banda ko tambola. Yo moko sengele o telema. O changer vie. O ko va na ka place moko anate. Mutu ana za va na ka place moko balobi non. O ko va na place moko te. Vina sengele changer. Alléluia vina ye chanjaki. Bien-aimé yango na ina ebiso na poko na lelo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vina o peso changer lelo. Dibota no bazo changer, santé na ezo zonga normal, maladie ezotika yo, papa se ezotika yo, pauvreté ezotika yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Place ni sataka ngiyo, tata obu sataka ngaki na makulu. Tokotiki la satata te, ata bakangiyo na bandoki, na butu bazo salelo ba réunion. Eko simba te na kombo na Yesu. Obi Mardoché, tata o amana bana ko sale ba réunion bazo sale le ba réunion, bazo sale ba réunion, bazo sale ba réunion. Na ndaku Mardoché to ko sale boy, Mardoché to ko sale boy e simba kate. Yo pe ata ba ndoka ngo bazo sale ba réunion, eza na likola avion, eza na kati ya feti, eza na soki wapi, bazo sale ba réunion ba bito ko buke makolo ko tata o po makamule marché te. To ko bem sabana na ye, to ko ya ko lokaye, na ye ko ba ko mosakoli. Kola yo ki message à l'élo. Et non comment côté que kokisama ya mabe na vie na yo non c'est ça sans effet au nom de Jésus. Na eko proposer le nom de Jésus. Nguya ya satana ekolonga te parce que na kombo na Yesu eza na nguya. Kombo na Yesu eza na nguya. Pe ko banga ba démonter, ko banga ba moté, ko banga ba plan na ba moté, mais yeba kombo na Yesu eza na nguya. Bana ba sa yo likita. Ba komiso na situation ya papa o makolo bukana. Badindisa yo, babongisa yo, bakanga vi na yo, okoma limité, oza retourner place moko, oza la bloquer, yo mona poto même oza ozo kokose no côté. Non, le nom na ye na attitude à prière. Na ye pona kotalisa yo, kombo na Yesu. Na kombo wana na Yesu ozo longa. Vino ko tourner place mon côté au conseil mo komoka mukebo elinge bonga kaka boye o mone kwei. Donc mbongo nyonso zo nango contrôler na système moko diabolique satanique. Santé na moko contrôler na système moko diabolique satanique. Ce qui l'on qui mutu passe après le bifo ka mutu passe. On faut que tu vas facture quand tu vas facture aussi on se ka boloni ya tingo mususu na mbongo biloko ko lia eke. Diabolique système diabolique satanique va faire bazo ko ba contrôler. Mais le ozobima. Ozobima na ba plan na bango, ozobima na groupe akindo kina bango, parce ba vendre le combo na yo, ozobima. Bani ba comme ça bloqué, vite tourner, fatigué, on lemba, on comme bisenga senga. Oui, tata oyo makola ko bukana pe bato bazo memaye bazo sukise na porte bango ba continue na temple de kuna bazo glorifier nzambe nyazo suka na porte bako ko komisa bongo te biso to barasa ba Mardoché ozala sa Mardoché bien aimé amana ko toucher yo te ate ba vandeli ko mono ndenge ba vandela ki ya Mardoché ba vandeli yango ha. Mais on zamba ko salela ona kombo na Yesu. On zamba ko salela ona kombo na Yesu bako sutuka koza susu wana te. Likita na bango peso balinga ki badindisa yo wana. Bango moko nde bako dinda na libulu wana. Balingi bakomisa yo boite. Balingi bando contrôler vie na yo parce que vie ya papa ozaki contrôler. Balingi bando contrôler vie na yo. Présence na yo na mokili zo se pesa bango te ndenge e bandok bazo se pesa na présence ya nani ama zo se pesa na présence ya Mardoché te ah se pesa na présence na été
nous que c'est pas la présence de tenir ce qui y a ça race ya ba juif azar zambe azar moi la zambe ba on va invoquer le nom de Jésus ba de tu vu na yo lokola tata on va vendre ça yo bazotala ye na kombo na Yesu eloko moko te ya mabe kosalama na vi na yo kufa eza mosika na yo malédiction afami mosika na yo balie ya kutimi mosika na yo au nom de Jésus bakokoka yo te lelo na ye na attitude ya prière bible lobi mutu oyo azaki malade depuis sa naissance. Donc, banda botama, ye a souffert kaka, boité, paralysé, paralytique. Donc, banda botama. Mais que tout le monde a pourquoi lelo. Depuis quand vous souffrez? Depuis quand malade doit les âmes nzoto na yo? Depuis quand blocage vient na kati nzoto na yo? Depuis quand ma démon bazo kanga yo? Depuis quand? Bible dit tata oh, depuis sa naissance. Boité. Depuis sa naissance. Likambango le Isao, et ça lui combien de temps? Malade de Amésie place dans 4 ans, et ça lui combien de temps? 3 ans, 2 ans. Souffrance wana, passe wana, douleur wana, et ça lui combien de temps? Parce que tata autant azaki boité azaki na douleur, moi tambo les até faut ba me maye. Combien de temps? Depuis sa naissance. Esprit de divorce, on a que soit on a mobile boyoka na kate, c'est combien de temps na kati ndaku na combien de temps? 2 à 3 ans, 10 ans. Likambango rumeli. Ngana eko toutes nos questions. Ça fait combien de temps? Oh Satan continue na kati ndaku na zo détruire, azo yo kiso motema passe. Ça fait combien de temps? Et rumeli kolela na yo wana. Motema pasi wana. Et womeli, ndenge mobala zonyo kola, ça fait combien de temps? Ndenge mosa zonyo kola, ça fait combien de temps? Malade va na ndako sida, diabète, et va na kati nzoto, ça fait combien de temps? Pauvreté va ndi wana, ça fait combien de temps? Stérilité va ndi wana, ça fait combien de temps? Ça fait combien des années? Et va ndi wana. Et ça, il bamboula boni. Bamboule belé. Tata, oh, c'est là qui bamboule belé. Et c'est là qui depuis sa naissance. Douleur réseau ça là, et depuis sa naissance. Banda bota ma passe na passe. Il peut peut-être aux awana. Passe na passe. Bando kota libala wana passe na passe. Bando bala na famille wana problème na problème. Bando bali wana ozobota te. Osali 5 ans na problème wana ya stérilité. Osali bambula combien na Suède awa na poto na Europe na États-Unis soki wapi. Osali bambula combien ozozwa mwana te. Osali bambula combien ozozwa mukanda te. Esali yo bambula combien? Depuis quand? Tata Olobi, depuis la naissance, depuis ma naissance, kakaboye. Depuis quand il kambango rumeli na kacha motema na yo. Hallelujah. Mais lelo na ekoloba. Na kombo na Yesu. Malheur o vandi na kacha motema na yo. Pasi pe douleur minyoko. Kolela wana. Souffrance wana o wume na kacha motema na yo. Na eko talisa okombo na Yesu. Yesu lelo azo sisa yango. Yesu lelo azo sisa yango. Bible lobi na ngai mutu oyo depuis sa naissance. Ya yo peut-être une année, 6 mois, 5 mois, 3 ans, 10 ans. Ovandi na likambo wana. Ozo zulango solution te. E umeli kolela wana.
wana, douleur wana, misère wana, et ou memi, melonga na eko yebisa yo. Yesu Kristo, alobi na yebisa yo, na kombo na ye, nyonso wana, ezo sila, na kombo na Yesu, vino ezo changer, na kombo na Yesu, kolela nezo bonga na nesengo, yamba yango na kombo na Yesu, yamba yango na kombo na Yesu, yamba yango na kombo na Yesu. Alléluia. Bien aimé, les prière. Les prière. Les prière et sa prophétie. On dit yango amen et ko sala makaka bongo. Parce que Zanda lo la tel sekingai. Oh non ça compte na ba programme oyo akola na message oyo. Soki aza malade akobiki sama. Soki a Pierre na Jacques. Hein na Jean. Babi c'est que kombo na Yesu. Et ba tala. Na mukanda balobi awa quiconque invoquera le nom de Jésus du Seigneur sera sauvé. Ngana za moko ba quiconque. Yo za moko ba quiconque. Les tozo ko invoquer le nom de Jésus. Douleur wana pasi malheur ni nyoko wana pauvreté wana. Il faut si là. Alléluia. Il faut si là. Il faut tikayo. Là on est prophétiser na kanda ya molimo nyonso. Na eko prophétiser pour na talisa yo ke nyonso wana ezosi là. Bata nyonso wana lelaki na ndako libala ezosi là. Ta wana mobali wana lelisa ezosi là. Ça fait combien de temps? Et où meni? Mais le ezosi là. Les ezosi là, les lots ezosi là. Vie à papa ezaki limité. Vie à papa ezaki limité. Ezaki me liboso te azaki kosuka quelque part. Asali nyonso akoki te. Limité. Baninga bazoko avancer, yozo ko avancer te tandeve comme limité. Oyana bango poto nzela moko avion moko be bango basomi bandako yozo so bandako te tala vie limité. Lelo na ko pamo na molimo wana ezo limité nazo kokwesa ngo na kombo na Yesu. Baninga boyana bango avia moko bazana mikanda babali baboti meta yo vie limité. Baninga bien aimé. Baleki na yo abali aboti me yo tala vie limité ozo koka ko avancer te. On sali nyonso mais rien. Vie limitée. Papa on peut faire ce qui est limité. Baninga ceux qui batike bake ba pombwe. Awa ne baninga so bazo sauter, awa ne baninga so bazo kende, azoma ne baninga so ba côté église, awa ne baninga so de bazo glorifier Nzambe, awa ne baninga so bazo voyager, mais azo koko sala ngote. Peut-être bango za azo koko même pas ko voyager. Ville une chose limitée. Ozo koko même pas ko so mata vernis. Ozo koko même pas ko sa ba makamba minene. Vie limitée. Oteli bana baninga bazo prospérer, bana bazo prospérité. Oteli ba tumususu vina bango zo changer mais ils ont changé té. Donc on va quelque part, ozo suka kaka wana neti tata o, vina zaki limité. Oseli nyoso, ozo simate. Yango lelo nazoko loba bien aimé. Na est toujours qu'on propose le nom de Jésus. Oya kokata ba limite wana. Banda kokata ba limite siko zali. Lelo na une attitude de prière. Loba vinyo so ozoko limite ngai. Satan o tele nazoko limite ngai. Azoko limite libota na ngai. Na kwesi ba limite wana. Ba limite no se kweya. Ba limite no se kweya. Au nom de Jésus. Vina ngoko iko za la limite te. Il faut que musika. Ndeba tso baso pambolama. Hallelujah. Muta proposé on libala kaka boye atikio. Muta proposé amour apambo okena ko peso bolingo atikio. Muta proposé mukanda na boko pesa yo. Muta proposé ndaku musala aboko pesa yo. Tala vie limitée. Ozo mona ka ba makambo mezo simba mote. Lui limité. Et là quand on se propose yo, au moins on a proposé bien yo qui na mato mais accomplissement na réseau zalaté. Na yeko présenter yo, na yeko proposer le nom de Jésus. On a ko changer vie na yo. Alléluia. On a ko buka ba limite. Et si ko za tellement le ba limite nyo se kweya. Ba limite nyo se sila. Ba limite nyo so au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Le nom de Jésus. Prends ton lit, lève-toi, tellement. Faut voir le sous-soirée. On va sous limité. Vignon, c'est ça qu'on limité. Donc, bah, limite, il y a ce satati qui yo. On a été banana yo. Que azo contrôler au kakabo. Et ça, au nom de Jésus. Les locaux, on a été bien aimé. Et que ça, la moussala na vie na yo. Pierre a besoin n'a ni or ni argent. Parce que or récupère ça au lobby côté. Argent récupère ça au lobby côté. Pierre a ni côté ça y est. Exact. Ni or ni argent, mais comme elle peut se le dire que le nom de Jésus, bien aimé, elle peut changer your place, et que changer your situation, et que changer your bana, et que changer santé na yo, et que changer comportement bana na yo, et que changer comportement mobile na yo. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Azamala mozambe wana. Azamala mozambe wana. Muto azalaki limité. Azaki même pas kokota. Na kati ya temple. Mais jour wana. Tango Pierre alobi na ye. Soki ondimi proposition na biso. Non c'est ko changer. Azelaki yango. Ayambi yango. Vine changeaki. Personne ba me kokota te. Bible lobi akoti na kati ya temple wana. Abandi ko sota, abandi ko bina, abandi ko kumisa Nzambe, atelemi, abandi ko glorifier Nzambe, abandi ko bina, abandi ko kumisa Nzambe. Bien aimé, nani na esa muto moko, place oyo lula kawana, place oyo sepelaka kokota, eko kokota te, nalingi na talisa yo, lelo lokola ba limite ezokweya, ozokota wana na kombo na Yesu, musala oyo rêver et kokota te lokola ba limite ezokweya ozokozwa yango na kombo na Yesu libala ozoko rêver ozomona ke ozokokwa te parce que oza limité ozokota wana au nom de Jésus. Bible lobi, alléluia. Bible lobi azali koko baba na succès na porte mais jour wana kotia sa ayoki ndenge baba bayoka kadi ndoka bokumisa Nzambe boy yepa bandi kutu na ko sauter batu ba remarquer donc baba ne ko tika ye abalo ko tala kombo na porte la belle bino bozo kota bozo kumisa Nzambe ngana porte mukolo wana tanga kutani na Yesu wana le nom de Jésus adi ngana bino kuna bisengo bino bomonaka na komona ngo bien aimé Nzambe za capable ya kosala kati na yo musala oyo wana yo revaka okozwa yango kimia oyo zangi wana okozwa okosepela pe lokwa batu mususu pona sepela te okosepela lokwa batu mususu okotemwana lokwa batu mususu bango bazokota bazotémoigner yo poko témoigner au nom de Jésus yo poko somba villa au nom de Jésus yo poko zwa libala au nom de Jésus yo poko bota neti ba sefora o biso to bota au nom de Jésus pona nini yote yo poko tambusa mutuka au nom de Jésus yo poko bano batala ba voyage kwenda vutuka au nom de Jésus pona nini yote okoza limité te mais na ko prophétiser na ko kwesa eloko wana ozo sala yoza la limité comment na yesu ko sauver yo comment na yesu sauver ki mutu o ko sauver yo e ko changer yo vie et changer ki vie na ye akoti kuna bintu ko bino bokumisa Nzambe bino kutu ba bokumisa Nzambe te ya bandi na ko sauter ba tla remarquer que tato mutavana na kwa na ye na biki bakamwe abina kokota na bina na kumisa Nzambe bene bino bosalaka kaka ndenge bango baluwaka wana ngapa na kota na yeba na nini bino boyoka kuna na kati ya temple wana akoti a glorifier Nzambe batu bakamwe balobi atelemi haleluya batu ba reconnaître balobi eza tata na mutu banda kovanda na coin bela batu ba ko reconnaître otango makambo Nzambe akosala à partir à lelo ba ko reconnaître yo batuni eza ye batu ba reconnaître que babe ezaki ye mutabana ko vanda kuna vine changer yango na vine zo changer lelo banda ko prophétiser o moko sikeza ba Seigneur vine zo changer au nom de Jésus non c'est zo changer na kombo na Yesu bisengo baninga mususu bayoka kama libala yo pozo yoka ngo ane au nom de Jésus konene ke sila yo oh mama libala ezo sila na kombo na Yesu. Mama, maladie, ceux qui m'a dit que je témoigner cancer est aussi là. Sida est aussi là.
diabète aussi là maladie ya bana soki ya ndenge nini on a na ba edenga na maté oyo yo na mabe wana vandelo la ndako yebaka ke soki baninga msusu oyoka déjà témoignage na bango yo pe lelo soko ndimi le nom de Jésus nyonso ezo kauka ezo sila na kombo na Yesu oko témoigner lokola bato batemonaka alléluia amen na eko kumisa nzambe na ngai pona zaki kobota te ça fait 5 ans nzambe apesinga mwana yo pe yamba yango na kombo na Yesu alléluia 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 Bible bi bato bakamo babi tato mtabana fana na kwa baneko senga sengati yim takomi boy yim tabana ko lela Bien-aimé, bayeba peut-être na mboka oyo olelaka na libala na yo bayeba olelaka makama mikanda bayeba olelaka place kola les ate mais bakosutuka bazomona opena na kati ya ndako na yo bakosutuka bazomona opena na kati ya voiture na yo bakosutuka bakokama baba azo mukanda azo permis asomba ndaku abala abota eza yete eza nde yo Poko ya lelo ezande yo place ozaloba ezangai bomoni penza bien ezangai lelo eza jour à prière bien aimé lelo eza jour à prière bisako lipe prière bayeba kolela pesanga kabelanga mais jour wana batali balobi asenga susute kosenga nezo sila kolela na libala ezo sila kolela ba douleur ezo sila chaque boto ezo sila na kombo na Yesu comme servante na Nzambe na eko kausango pe kosisango au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus mbeto wana mwana na vanda zo telema te na eko telemisa au nom de Jésus bayeba mutapasi pasi wana ezo sila na kombo na Yesu o baninga basali bazozo mutu moko te auta na lola akiti na mbongo akiti soki na ba azobota mamba moko na lola kuna azokita na soki na ba million te azokita na ba villa azokita mama asimba na maboko te awa yo poko zwa yango haleluya batu bamoni bazaki surpris babi mutu oyo vi na échange boye mais eza mutu mutu abandaki kosengasenga bambongo kuna eza mutu abandaki kolelalela wana bato bazaki surpris bakamwe babi vi na échange boye bato bakamwe bien-aimé na pokwa leo nani nayebisa yo bamesana komona ozosouffrir nde nalobi bamesana komona okolelalela bamesana komona yo kotambola bamesana komona yo konyokwama mais ane oyo comme servante na Nzambe na kombo na Yesu Masia situation wana ndenge nazo répéter kaka boye etiki au nom de Jésus-Christ de Nazareth bakokama bakosutuka a gagné procès oyo mais moto oyo bakopesa mbongo ebele biso procès tobanda ko négliger a gagné procès oyo bapesi yo raison Nzambe alola Nzambe papa oyo a gagné procès oyo mama oyo a gagné procès oyo vie na ye changé bien-aimé yamba yango na kombo na Yesu vie na ye changé au nom de Jésus alléluia 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 bien-aimé bakamwa ki tata oyo bakamwa ki changement na ye bakamwa ki visitation na ye ndenge Nzambe avisitaki ye elekelaki bango balobi nzoka eza kaka ye nde nini abiki nde nini atamboli nde nini atelemi nde nini azosala boye nde nini azo bakobosano pe te babosano te partager message babosano te bakoreconnaître pe yo Nzambe pa osala babosana te bakamwe Pierre ayebisi bango bokamwa nini bozokamwa nini eloni ezokamwisa bino mpo moto atelemi babi wi tozokamwa ndenge atelemi papa Pierre tato azalaki boye te atelemi ndenge nini beleme
Yoka réponse à Pierre. Un vrai serviteur de Dieu. On a le vérité. Aïbisi bango na 16. Yoka réponse à Pierre. Pierre aïbisi bango ndenga telemi. Et comme ça binote, et ça bisote to sali. Et ça ngaïté. Et ça janté. Vrai serviteur de Dieu. Alors bien, et ça Jésus. Le nom de Jésus, nous te sungiye. Bisote sungi na bisote. Bisote zana kondima la komboana. Total ici komboana. Dabiki sami. Et ça ni Pierre. Et ça ni Ngajan. Et ça ni Maman Sephora. Ce qu'on kobika. Ce qu'on a visité le lot. Tant on zama ko sale la on le lot. Et que ça la ningai. Et que ça la ni mutumususu ni apôtre dido. Ni papa d'accord. Et que ça la bisote. Mais que ça la. Jésus-Christ de Nazareth mutako sala. Alléluia. Pierre a MC Bango. C'est par la foi en son nom. Que par la foi en son nom. Que Zonde habite ici Mutu Oyo. Que par la foi, c'est par la foi en son nom. Non à Nini, non à Nani, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors dit, Ezana comme na Yesu. Ne Mutu Oyo. Abikisami. Yamona M. Sakabino, Jésus-Christ notre médecin. Ezali, Yesu Azali, comme on a Yesu, Ezali Kisi. Natali Sakabino Ango. Pierre Zotali Sabango, Ezangaïté, Ezabisoté. C'est la foi en Jésus. Jésus-Christ wana, on t'a péci et santé. Jésus-Christ wana, on t'a bikisi. Jésus-Christ wana, on t'a changé vie. Eza bisote, bisote zombi melakaka. Le nom de Jésus. Combien nous sous-souté. C'est par la foi. Ma combo na Yesu. Otondimela. Nde bikisiye bozo kama po nini poni bozo mitumbisama poni bozo lela poni bozo tuna ba question poni bozo kama nini vine changer mais ça bisote sale le côté kombo auto proposer o bino bobo maka wana Yesu wana mutaseli makambo oyo Yesu muta changer vie na ye bino mais Yesu muta ko changer vie na yo mutu mususu ko changer vie na ote kaka Jésus Christ. Yesu mutako sepelisa yo. Yesu mutako ako biso to komisa nzambe pona Yesu pona yo. Parce que makamu Yesu ko salela yo ekelekela mokili. Alléluia. Jésus-Christ notre médecin. Yango wana bien-aimé. Et là comment on sepelaka nango tanga na Actes des Apôtres chapitre 3 verset 16. Au verset mususu lisusu. Place moko na ligne vraiment on a sepela nango. On a bané koluka parti moko balbaki wana parti moko balbaki wana OK le nom de Jésus c'est le nom de Jésus de guérir. Alléluia. Yango wana na version na biso ya parole de vie yo soko za na Bible wana ezala pe malamu otangango. Donc bien ozotalisa bango ke bozo kamwa nini bino bozo kamwa guérison na ye, c'est le nom de Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Yango na liste na parole de vie verset na linga kotanga ngwana, c'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Donc comme on a Yesu mutu epesi guérison kondima na biso na kati na kombo wana nde esali ye azonga na santé malamu. Donc balina talisa yo tango Pierre azoloba awa kombo na Yesu mutu epesi guérison elingi koloba kombo na Yesu eza kisi. Donc tango ye aziango o ba docteur bakokai kosala te. Le nom de Jésus est saliango. Pierre alobi, c'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Parce que le kola tozo kwa na ye, kombo wana epesi santé. Alléluia.
bien aimé kombo na Yesu mutu espesi ba capacité ya kokoma ndenge aza kombo na Yesu mutu espesi ba capacité ya changer vie na ye donc kombo na Yesu na poko na lelo yango même teke pesa ba capacité vie na yo ezala changer yango ndeke pesa ba capacité ya kotambola ya kolongola ba vie o ezozala limité ya kolongola maladi kombo na Yesu ndeko changer vie na yo Pierre azobisa bango eza ngai te eza na makasi na ngate eza na nguya na ngate mais eza na nguya na Nzambe Yesu Masia wana kombo na ye mutepesi muto guérison na makolo oyo beneme yamba guérison na yo yamba guérison na yo yamba lobiko na yo au nom de Jésus yamba changement na yo au nom de Jésus oui alobi kombo na Yesu boko tsa biso na makambo te biso tondimilaka kombo wana parce que biso toza na confiance na kombo wana ke kombo wana ndo mpesa na makambo biso te biso toza na confiance totie elikia totie confiance na biso na kombo wana mtike pesa lobiko biso te boko iko kama te c'est le nom de Jésus qui l'a guéri vrai pasteur et moi le comment ngai yo moninga soki na bondeli bona yo okomona nguya nga soki na bondeli pona yo ngai te vrai pasteur vrai apôtre vrai prophète abi bakoki kolanda wa Pierre bino penza boza danger habité ce n'est pas nous ba danger biso te mais danger Yesu ce n'est pas nous mais c'est le nom de Jésus. Et ça comment na Yesu te peut guérison Jésus-Christ notre médecin tant que le Jésus-Christ notre médecin tout le monde a le nom de Jésus kisi et comme kisi docteur ba ko sala te mais comme on sali alléluia bravo Jésus aux malamu c'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé au bozomona muta commission boye Yesu wana sobozo ndimela ye bien aimé Yesu wana a changé vie à papa oyo aza capable de changer vie na yo lelo na eko proposer kombo na Yesu ata obota kato saliso bambula boni ata malade yango eza ndenge nini ata souffrance yango eza ndenge nini ata likambo yango eza ndenge nini lelo na eko ebisa yo na eko proposer yo le nom de Jésus kombo na Yesu eko changer vie na yo e changer vie ya papa oyo elongole na kovanda na mabele epesi makolo mususu beneme atoza na douleur ya makolo sikoza telema banda koloba naza ya kobikisama na kombo na Yesu parce que na yambi kombo na Yesu pe na ndimi yango par la foi alobi eza Yesu ndasali makambo oyo et c'est que yeye na uto lobana ke onga pasteur nani oyo mokonza ba pasteur nga pape ngai ya bishop ngai boyande pana ngabo kobikisama soko ye pana ngai okomona nini oyo ti bantoma kuto balobi biso te biso na makambo toza kutu te kombo wana toyeko proposer bido to proposer ki kombo lokola ndinaki na ekopa kombo wana abiki na ye biso te bozo kombo biso bozo mona biso tozaka lokola bino mais lokola tolati kombo wana yango makambo esalami to pesi yango ye pa recevoir yango telemi donc yo pe na poko lelo soko ndimi kombo wana bien aimé makambo ezo telema vino ezo changer makambo ezo changer ba no bazo changer situation ezo changer kombo na Yesu le nom de Jésus bandako yamba kombo wana au nom de Jésus Christ de Nazareth kimia ozangaki wana na libala na yo yamba yango na kombo na Yesu esengo ozangaki yamba yango na kombo na Yesu pesa ba capacité ya kosala makambo banda kokoka kosala te parce que jour wana kombo na Yesu epesa kitata oyo e rendre capable ya kotelema
donc makambo bana ko sala te wana kombo na Yesu esungi atelemi e bongisi makolo zwi forme atelemi abandi kotambola makambo ezoko sala te ane o kokango ane o sala yango au nom de Jésus. Alléluia. 2018 oyo bato bakokamwa vi na yo 2018 oyo nazoko sakola po na yo nayebi ke okoyela nga témoignage parce que bandeko mingi si bazo témoigner bazo benga ngai bato mingi nzamba saleli bango bazo benga ngai na ningi na prophétiser po na mutu moko ane o bien aimé bako proposer o libala ane o zozwa kinya ane o bien aimé nzamba azoko élever yo azoko changer vie na yo ane o bien aimé malade ezotika yo docteur na yako tuna yo eloko nini eleki me malade ezotika yo na kati ya makila na ona zomona maladi o evandi kati na nzoto nezolongola yo kimia maladi ezosisa yo sengo maladi wana ezokosila au nom de Jésus ma situation o ezobloke vino ezosa vino ezala limité na ekokwesa yango na kombo na Yesu meme na ekoprophétiser mpo na yo kobanda sikoyo titokoma décembre okotémoigner vie na yo ekochange nzambe azochange opposition azochange oplace na kombo na Yesu. Alléluia. Nalobaki lelo na ekobondela na ye poto bondela parce que message à lelo nzamba talisaki nga to bondela yango na bandaki ne bandeli tango siko zala na banda déjà kotomboka na molimo ke vi oyo ezosala nazala limité ekweya etenga ba limite ekweya na pourquoi lelo bien aimé soki bakamwa ki papa oyo batali balobi yeto yete ane oyo yo pe bakamwa vi na yo bakoloba yeto yete eza penda ye mtaboti ba mapasa eza ye mama mapasa yeto yete eza ye penza ye mtabali yeto yete oui eza ye mtabiki sami yeto yete oui eza ye mtu vie changer parce que ayambi kombo na Yesu bene le nom de Jésus eza na nguya kombo na Yesu eza na nguya Bible lobi na Marc chapitre 16 verset 17 Bible zotelisa biso voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cri bango quoi en son nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues tellement ba miracle et qu'on accompagner ba nani ba o bazoko ndima na kombo na Yesu toko chasser ba démons ya ona zoko loba lelo kombo epesa na biso le nom de Jésus tozo chasser ba démons no so bakangi vino tozo chasser bango tala miracle qu'on accompagner donc ni koloba miracle et que accompagner ezana groupe ya bato moko boye o miracle sengeli et accompagner bango yango mwa bato ko ba Pierre bazaki na connaissance ya kombo na Yesu babite so te utilisango miracle ko accompagner biso yango motanga moni muto abukana makolo devant wana alobi bon na minute oyo to bela kombo wana lokola tozo ko croire dans si bango soki bondimeli kombo oyo ne bo moni tango to ndimeli to bondeli mutabiki donc ayeko ba Pierre bayaki ko comprendre balobi comme to ndimeli kombo oyo siko se to bondeli muto akobika miracle ke salama tango ba pese kombo na Yesu abikisami mukanda ba yebisi biso ba miracle eko accompagner ba oyo banani bato bazo croire na kombo na donc miracle esengeli et accompagner eza na groupe ya bato na lobi o miracle esengeli accompagner groupe ya bato ngo banani eza kaka ba oyo bazo croire
na kombo na Yesu. Donc lelo sozo kwa na kombo na Yesu ba démon okoza na capacité à kobengana. Yango ne bandeli na lobaki ke quiconque. Donc yo pe nanga ceux qui t'ont dit la biso toza parler ba quiconque wana. Ceux qui t'ont dit toko chasser ba démon, toko chasser cancer, toko chasser sida, toko chasser stérilité, toko chasser pauvreté, toko chasser bandoki, toko chasser maladie, toko chasser ba douleur, toko chasser nyos esprit mabe au nom de Jésus. Bino lobi ata bateli biso poison tomeli yango ekosala biso eloko moko te. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ceux qui t'ont demandé kombo wana kombo nini le nom de Jésus-Christ de Nazareth otolobi na thème na biso que y a la puissance na kati na kombo wana. Ceux qui yo ozawana ondimi ngana ndimi et que ceux qui te bito bondela ba démon ba kotika biso maladie ekotika biso ba vie na biso eko changer pe tokomona miracle eko accompagner biso. Mais année ozana besoin de miracle. Tika ke miracle accompagner mutu nyonso. Oye alandinga na poko lelo eke andimi kombo wana kobanda sikoyo miracle est accompagné au nom de Jésus. Miracle est accompagné au nom de Jésus. Changement est accompagné au nom de Jésus. Kaka kobanda sikoyo vina yo changer na kombo na Yesu. Quiconque a invoqué le nom de Jésus a kozala sauvé. Moto nyonso a kondima na kombo na Yesu miracle est ko accompagné. Yango moni ba Pierre miracle compagnie ki bango parce que ba croire na kombo na Yesu mutatelemi. Et loko o ba mendese ba ko salate mais Bible zona biso quiconque a ko invoquer le nom de Jésus makambo ke salama. Na pokwa lelo zala parmi ba quiconque wana oyo to ko invoquer le nom de Jésus lelo et que makambo ko changer. Ba procès o ba neko ko gagner te banda ko gagner mo déjà na kombo na Yesu. Dossier des acquis na immigration na justice nzamba pesa o solution na kombo na Yesu. Libomo o banako kokobota bomba zenite ngena eko lobalelo kuna zo prophétiser pour na bino bato bozana pour ma kobota simba libomo na yo nzamba zo kotisilo bana kuna au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Malade eva na kati ya nzoto na yo na yeko kausango na kombo na Yesu. Cancer eva na kati ya nzoto na yo na kausi yango na kombo na Yesu. Maladi nyonso za la douleur au nom de Jésus etika yo. Komelanela na ndoko libala na eko longola yango na kombo na Yesu. Mupepe nena lobaki na ebandeli. Mupepe batindaki ba Pierre na kati ya barque na bango. Yesu alongoli yango parce que babengaki ye le nom de Jésus eza sauveur. Aeko sauver bango. Libala oyo ninge kufa. Kombo na Yesu sauver libala wana na kombo na Yesu. Ce qu'on a la mutamalade à kokufa, comme on a essayé de sauver et puis c'est guérison le bico na kombo na Yesu. Nzoto wa comme kopola, ezoko beba, kombo na Yesu et sauver na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na eko talisa yo, na eko proposer yo le nom de Jésus. Na ebi que kombo oyo, ezo sama comme na vie na yo. Parce que kombo na Jésus-Christ de Nazareth, yango nde lobiko na biso, yango nde solution, yango nde kinya, yango nde tout. Ce qu'on a dit na connaissance na ngote, na nina talisa ndimela Yesu. Yem taza capable ya ko changer vie na kaka sikoyo. Et ce qui va seconde de belete pour tata o abikisama, ba proposer ba lobine ke tozana ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi marche. Mi salonete le metambola. Ngape nana ni or ni argent. Ce n'est ni par ma force. Atambongo ozana oba miloza na ngone na bene bandeli. Peut-être epé sur le bikoté. Mais kombo na Yesu on te que consoler yo epé sur le biko. Ya on nina ebisa yo. Bosa ba miloza nango. Bosa na ba makambo oyo za nango ya malambu ba voiture ba ndako bani banini. Mais siko talanga. Et siko za lokwa papa oyo azaki kotala azo zela zo quelque chose yo petala. Yamba kombo na Yesu. Obiki sama na ndako na yo. Omona changement pozo kimia na libota na yo. Yamba kombo na Yesu. Epese sengo na libala na yo. Yamba kombo na Yesu. Ozo changement na kati ya vie na yo. Yamba kombo na Yesu. Epesa guérison na kati ya mwana no azokobela.
kombo na Yesu ekota na kati na ndako na yo elongola mopepe nyonso mabe oyo batie na kati na ndako na yo na mobali koswana koyoka na kate. Kombo na Yesu elongola esprit de mort oyo etemi libota na yo mosala nyonso ozosala ezokufa baaktivité nyonso ozosala ezokwea na se. Kombo na Yesu elongola esprit de mort wana. Kombo na Yesu elongola douleur oyo eva na kati ya nzoto na yo yamba yango esikoza. Kombo na Yesu epesa yo kimia pe sengo. Kombo na Yesu ezongisa mobali no na kati ya ndako. Kombo na Yesu ezongisa amour, fidélité, grâce, faveur na kati ya ndako na yo na libota na yo. Kombo na Yesu ezongisa esprit ya mwasi na yo pe ya bana na yo na kati na ndako. Kombo na Yesu epesa bino esengo. Kombo na Yesu efongolo ba porte ezaki ya kokangama. Yamba yango au nom de Jésus. Bien mais ce que on dit yango ane oyo oko témoigner que Yesu aza malamu parce que Yesu akosakate. Nenga saki na tanga Bible nenga kosala. Bible lobi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ngana mona Yesu na vie nanga. Na loba ngo toujours un jour na témoigner. Yesu abiki sanga. Yesu alongola nga na plan na groupe ba démon na lisa ba nga bakufa. Yesu apesa nga guérison. Asala ngo pa na yo na kombo na Yesu. Yesu apesa nga bana, apesa yo pe bana na kombo na Yesu. Yesu a changé vie na ngai, a changé pe vie na yo na kombo na Yesu. Aza capable ya kosala ngo soko ndimi. Ngana ndimela ki ye, yango moni vie na ngai, Yesu a changé. Yo pe na lingi ondimela le nom de Jésus. Na ko proposer yo komba Sephora te, komba Pierre te, komba Jean te, mais ngana ko proposer yo le nom de Jésus. Le nom de Jésus, yango nezali clé. Il y a solution, il y a un problème na nyonso na kati ya vie na yo pe na kati ya ndako na yo. Yango nem te kepesa yo solution, yango nem te kepesa yo lobiko ezali fongola. Yamba yango au nom de Jésus pe yamba yango zwa yango ndima yango na kombo na Yesu. Amen. Bien aimé siko zali zwa kopo na yo ya mai. Na so bonde la po na yo. Na so bonde la po na yo bien aimé parce que ma mai ose bato azoko mela. Bazoko témoigner. Bazo témoigner. Zoko pa mai siko zali. Oza bezo ton sa se bana ba malade ou mbali ou papa ou maman mutumoko okoyoko ti ata bidon mobimba. Zoko pa mai. Nazo bondela. To yoki kombo na Yesu. Kombo na Yesu ndeza solution pe lobiko. Na kombo na Yesu siko za tombola kopo na mai. Nazo ko bondela. Situation no se zaki bloqué na vie na yo. Situation no se zaki akokangama. Na fongoli yango au nom de Jésus. Malade va na kati na nzoto oyo. Na longola yango na kombo na Yesu. Mai oyo telemisi, mai oyo simbi. Na purifié yango par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh makila na Yesu e purifié mai o mai oyo eza kaka mai normalité, mais e comme kisi. Mai oyo bonga le sang de Jésus. Oh wape ke pesa yo guérison ke tia changement et que longola ba semence non so diabolique ya mabe va na kati na nzoto. Na pamboli mai oyo na kombo na Yesu. Tango komelango douleur nyonso sike ezala ketika yo. Pasi nyonso evandaki na nzoto na etika yo. Mikakatano nyonso evandaki na kati na ndako na ekotika bino. Malade evandaki na kati ya ndako na na kati ya nzoto na ezosila na kombo na Yesu. Malade nyonso eza na se na kombo na Yesu. Kombo na Yesu ezelonga. Yango lelo kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na eko pekisa ba démon. Na eko pamela ba esprit mabe. Na eko pamela ba esprit de mort. Etika bino au nom de Jésus. Mais kombo na Yesu epesa yo solution, kimia, délivrance, guérison, esengo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus parce que pamboli bandeko nyonso balandi. Merci parce que ba vie na bango et que ça sous limité te. Merci parce que ba vie na bango et que tourner sous place mon côté. Merci parce que ba vie na bango et que ça sous ya ko vanda te. Mais na
pokwa na lelo na eko telemisa bango na kombo na Yesu oyo ezalaki komarche te ekoma komarche au nom de Jésus esika esimbaki te ebala kosimba na kombo na Yesu baoyo nyonso batomboli verre na bango mpe basimbi mai oyo mpo bamela Nzambe guérison totale mpe changement total na bavi na bango esalama kaka sikoyo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que oyoki biso mpe okosala yango tondimi na kombo na Yesu Masiya ke nyonso ekopesamela biso. Merci Jésus-Christ de Nazareth parce que olongisi biso. Merci butuna leweza butuna kimia na kombo na Christ Yesu. Amen. Bene mela mai na yo tokomi na suka Nzamba pambola yo lelo vraiment kola talisaki ngai tobondela mingi yango moni message à lelo c'est un message moko prophétique et un message moko vraiment il y a ba déclaration kola pambola yo Nzamba pambola vraiment bande konoso balandi biso Nzambe apambola basai na Nzambe Nzamba pambola ba pasteur balandi biso vraiment na pokwa na lelo Nzamba pambola apambola papa Daclo Nzamba pambola chéri na apôtre Dido Likenje siko zali na Angola Nzamba pambola mosakoli mete vraiment mosakoli na nkolo kola pambola po na présence na yo Nzamba pambola o sœur Yvonne Muntu Nzamba pambola yo sœur Sylvie Nzambe akanisela yo sœur Sylvie Engo Nzamba pambolo sœur Godé vraiment Nzamba pambola yo mama Béa Nzamba pambola basi na Nzambe pe ba servante de Dieu balanda kibiso malgré misusu nazo mona te c'est Yvonne Muntu que Dieu te bénisse vraiment Nzamba pambola o sœur Gisèle Nzamba pambolo mama Caroline ba femme engagée que Dieu vous bénisse Nzamba pambola yo sœur Mimi Nzambe aleka na kopambola sœur Tonita Nzambe amona yo Lola e futa bino na msala munene bozo sala Nzamba pambolo ma fille Sandrine à partir ya Suisse partager message na sepeli komona yo lelo o kangi ngai vraiment Nzamba pambolo na sepeli makasi vraiment partager message à partir kuna ya mboka Suisse opesi bande kopé mbote kolo a mona biso nyonso tokoti na pokwa na lelo sœur Godé Nzamba pambola yo Nzambe a pambola bandeko nyonso o balandi biso na pokwa na lelo c'est Marianne Tungisa Nzambe afuta yo lola yo mona yo vraiment na sepeli na présence na bino nyonso na ebike boza lipamboli eke Nzamba lola na pe abosani bino te akoleka toujours na kopambola yo akopambola libota mobimba o elandi biso na pokwa na lelo malgré misusu nazo komona bango te Nzamba pambola yo mon papa Rémi kuku Nzamba pambola papa Rémi Nzamba pambola grand frère na biso na kati ya France yaya na biso Adrien Makambo vraiment que Dieu te bénisse na chéri na yo mama Evelyne lola efuta bino na ba soutien nyonso o bozo sala Nzamba pambola ma fille Sylvie na chéri na Jean-Paul Nzamba pambola sœur Edith Lusungama Nzamba kanisela sœur Judith que Dieu te bénisse la chère Judith Lusungama so na pensé ma bien limbisi ngai que Dieu vous bénisse vraiment na sepe na komona bino na ebike lola ekofuta bino bande comme sous to moni bino te mais Yesu Masiya apamboleli ngai bino en tout cas na sepe na komona bino basai na Nzambe nyonso balandi biso na pokwa na lelo que Dieu vous bénisse sans oublier bande konosa mepsa na kati na mboka na Angola pe na kati na Suède kit na biso ezali dimanche na église Mepsa na Stockholm 14h juste à 16h30 vraiment tous ensemble pour nous kumisa Nzambe ensemble adresse
na Egdale so komi wana omona mbamoko église ezali wana Egdale shirka toza so na église mususu même ezali na Yetebor kiti pe 14h ti 16h30 so komi kuna obungi okoki toujours kobenga bandeko bazana ba sœur Sylvie bazana ba sœur mimi bazana bako edeo na arrêt à Selma bus numéro 18 to 19 vraiment to comme la biso na suka nzama pamba bandeko nyonso bayambi chéri na porte dit de Likenza na Angola na ba pasteur Ange ba pasteur nyonso Angola vraiment que Dieu vous bénisse na msa kitoko na conférence nengeleki lole futa bino cancela bino ngape makoleza nzela na ebike bozozelanga nzambe a pambola bino nzamba pambola nga ba femme engagée mama Clara ba maman nyonso ba sœur Pamela bozate mebele c'est Karine nzamba pambola ensemble nozo sala pour nous soutenir biso vraiment makasi mingi na média que Dieu te bénisse buto za malam pour na biso nyonso ko kanisa mingi te ba limite kwei ba malédiction kwei lelo to ana victoire to za ka ba témoignage opesa biso témoignage nde bande konso opesa biso témoignage buto za malamu pona biso tokutani mbala na sima na bolingo na nkolo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Telema yawe maloba suka iza sepai na yo. Telema yawe maloba suka iza sepai na yo. Belema yawe na bibele epana yo biya mezali yo. Telema yawe maloba suka iza sepai na yo. Bana balingi bamona loboko na yo na bomoi na bango e. Telema yawe maloba suka iza sepai na yo. Zambo ya kitakana moto kolongisanga na bitumba sayo mokili balingi bamona loboko na yo na bomo ya papoyo yo nde kimelo nanga likongi na moto nzambe na Elia mopanga na etumba longisanga iwe kulandanga yawe na beleli yo yaka kusunganga yonde kimela kwentosh Yesu tango atelemaka maladeki makango popola akomaka mozui nzambe yakarche batelemi bakolandanga yawe sukisa bango yonde kimelo nanga Uyanzela moko yawe bakopakata mbangu na banzela sambo papa nanga iwe yo ngai nayebi oyo abundelaka ngai azali solo molongi abalongi nano nakufi te keba koseka ngai te azali oyo atelemaka